comme héritier, ma charge et autres. Ma charge, on a nyos, on va bosser ni mon mec qui va ma charge, on va attaquer. Mais non nyos, on va attaquer. Yo, il y a même Franck, c'est ma émission. On a eu sa Franck l'émission, on a attaqué Mike, on a eu même le logo à chaîne là. Comment tu peux l'accélérer pour ça pour chaque on a 20 minutes, on peut répondre garçon. Non, on va répondre, on va répondre bateau parce que il y a un succès. Il faut na yebo situer yebana. Il faut azama bapi ya fimbo na fimbo. Ko batia eka. Osoma kwa ya luka batia eka na sima ya ba faire nanga. Menga siko na ko luka te batia ngaka na sima kombo na ye. Osoma kwa da différent. Alukaki il faut manikia ya, okosi manikia, il faut saratola ya. Batianga mwa kwa comme bango ba yebi bango na fimbo et ko sala nga plus. Menga siko site na ye du début à la fin. Site moko sans effort donc sans idéologie. Ba émission pour ça la succès il faut ba miniature ya ba photo ba tout. Na habité biso pena to vivara. Système a miniature wana to vivara na mwara. Mais to sala na sura ngomba. Ngomba ya yoza masana nga. Ata to photo na yoza masana nga. Ba jazz ba masana nga. Moni bato musu bana ki mutema mabe tina point ya kotela mutu kwaza ku ngale lona koswana na yo na koswana na jazz na koswana na France tema ezala msu makambuka ya mikro mais apolisi be aya eloko sala kana na sebente emso pe to benani mais abana mai wana eza pena ki mutema mabe ya life en plus mutu pose ma question na yemoko alobango na ba mikro kino ken piana na kobeta eneti mwasi nanga ngalo ngana senga na lobi to chanjaka balanga isteza te ko lobi lelo a lobi so bokutana mukolo babe kapena na sela na be mananga na sela pena to kutani boy ya boxer le roi ngale lo pena na ana besoin betama en tout cas na ana besoin pena yo lo bake ko misama na ngoba papa nga kola na kam na koli na baka militaire na ngwana suda na ja 5 ans na botami nga botami na académie kuna na kati ya base ga ya bambila so papa na ye Kinshasa na ja 5 ans na zala na koko na ja 5 ans na koli na kango kola pe kango kolo na keka lwano donc nga na za pena mwana soda pena ya tongo ya ba blague te nga biso bana ba soda to nga discuter te biso bana ba soda soko lobi obeta nga il faut prouver nga pena yo obeta en plus bon nga toko la pena na zala mona pena bengambe pena telemi bo na bete 3 bords da 3 bords kombe sili mutaka koi parce qu'on a mona moi piki même ko amuke piki même ko azo peser pas même 30 kilos azo lo ba beta nga ba to c'est là jour J jour na ba ko ko ma pe to e bana ba quelle est notre question avant de savoir est-ce que un jour on offre tout le monde à voir aussi là il y a internet c'est tout le monde qui bolingani ya solo avec qui master ya solo c'est là na expliquer on va ratolia ya solo les to va na en tout cas mande na bo na nga pena na vivre sur la vie ya ba ranking vraiment te moni air na zo matin na ndima teke ba gel show ba koya ba jazz ba koya petit na nganya mako les mêmes jours na te ya mwana ko na la sap opération kanga moi bi bongo lisa motema na bi occasion pe parmi ba mi bi nyama ko dernier de moi bi ya ba blague na te ya le lofe reconnu ba mettre kinja pe ba ko me reconnaître pour na bongo lisa motema zo comprendre donc baza ba biloko ya ko swana il fait si la nango to banda ko se prouver na ba invité yo je invité bo yambi ngana yambi invité tel to se prouver bongo ole ya ko swana ne solonga entre biso to ko tsana ba artiste musicien lelo omoni bato ba ko manquer ba vie na sonnet ba wera ba jibe wana eza ba génération ba vie na so ba zakari ba baswe ba CJK papa lelo ta zakari ba baswe o CJK o problème o kende ata ba manquer wera ndenge ni okotika la mona procès ya justice jamais parce que ça copie na bango ba banda ensemble mais biso siko total âge toza na mote biso pena tosala musalo avec beaucoup d'impolitesse biso toza batu ya kosona ndena ba héritier biso toza batu ya kosona ndena ba brigade biso toza batu ya kosona ndena ba fabrigas ozo kapana konga lelo ata na soina fabrigas ndeni fabrigas a memanga procès to ngesa alo ba wana za master abwebo siko ba jibe ba wera
basali ba succès moko impossible na musique na biso ya mboka lelo ba vie baza sur na âge wana te oto vraiment na ba ke ndobeta ba zénith bani ba vie ba poli na ndenge vraiment ya na ndenge pena ya respect est-ce que des causes ne biso te ke ofandeli mikono boye ofinga neti wera ofinga neti zibe ofinga neti kofi fe ba no gene biso yango nga na za idéologie na bi nzamba asunga na zwi visa Turquie na ke Turquie na fandi na mindele na tali mentalité ya mindele na bite nga pena na nsonga na changer na nga pena ba polémique vraiment ya pamba ipona te yo mona nga sala na nga su polémique te ke yo na ye na ofinga musicien tel pona défendre musicien tel non nga sala analyse ga ya musique analyse ya matumbuta même temps on la quand même wera mais na côté la bango ponga na dembela wera na dembela kofi na dembela fali nazanga ba kombo ba musicien misat o ba fanatique na bango balati sanga kombo soko tana ba commentaire za Ken Ipupa Olomide Ngiama soko ba musicien na yo soko toucher bango meti ndeko na biso pacho na senga papa chéri benga président wera appel wera ko reza papa chéri ba bimisa pacho mbala moko azande ko na biso peto bandana musala o nzela moko ngala ko linga pe souffrance ya pacho te parce que na yebi pacho très bien ko leka tout le monde pacho déjà pour na ye e ko ka place ya microbe te et bimisa ke déjà bambuma ebele na sir ako se déformer net zombie pour ba makonze comme belé donc et c'est vraiment vous comprenez donc ngana osenga na papa chéri na bande ko nyoso to bo sala ba démarche pour na pacho stratégie eza na ngoka moko boke bolele lika papa chéri benga kama yondi mi pena wera sengi papa chéri service oza siri pena wera bongo ya service o papa chéri asengi baza ba camarade basala ba politique na bango lelo invamisa bango lelo makambo to eza très bien donc jamais wera kosenga jibe service jiba boya jamais jiba kosenga wera service wera boya donc solution pour na prison pas tu ezalaka papa chéri abengaka master na c'est tout. Merci Impérateur Minasuka. Un mot de la fin par rapport à Marabout. Je vais vous dire que je dois te parce qu'il y a neti ba gracier moko azaki pe na mabe ba okeli ma ba pesi honneur na ye ça dit to comprendre que j'ai et comme non pas la terre message moko na maison mère pour dire sommet maison mère c'est dans les rois de la forêt mambata puis message moko na PCDG sommet na moisa papa chéri et puis message moko na bande wala nyonso ba journaliste o lelo bazo continuer na nzela wana ko tanga ba kombo atobi bande ko mususu ba vandi batali rola mususu alobi basale lo de biso to continuer ko tinga zo beto continuer so ko ba de bige za la ka moi oui ba obeta na kwa il est droit après ba ya maison mais après ça une conférence de presse c'est maintenant. Merci d'abord Mumbaya omoni lelo ngana osenga bande ko na biso o bo sala ba émission pour reconnaître l'homme moko ba leader bo défendre wana o bino bozo finga wera bo défendara bo tshaka komba ba musicien mo bona sima pour reconnaître que wera ndé ministre no ba musicien sa wera musicien oyo bino bo bata masima na e alinga ye banate ndeko na biso ana o bino bo sala bo fingi batu bo batami na sima na e ndeko na biso tozata mwana na mapapa na kitambo aza master nanga pe na beta na BCB ja ye bananga na eto lelo biso pe to fanda ensemble pe natanga ka kombo masa na biso pe héritier lelo soki batu musu baloba héritier tindaka batu ngapo nanga na ba sefo ya sifo héritier kutu eza na jour moko afandisa ngai Pacho Karine na sima podium azolo ba bibi faut boluka bo soigner na ba orchestre musu ko wana eza bulo na bino ndenge nga pe na oluka na soigner na bulo nanga eza teke bolali bolamuki toki boswani na musicien tel bo fingi tel abi wana eza neti bo bo mabulo na no bo bebisa ba relation partout et comme ba orchestre tout ba bande bloquer le bino ba porte likolo nanga abi nga na besoin bo sala ka be émission na bino ata ya ba 1 heure de temps mais information nanga bo pesa ngata moi 3 minutes na besoin na kombo nanga ezanga mais lelo bano ba sala musala mona flatterie est-ce que ngande na bata ba benga nga mutango afandi est-ce que na lamuka na tongo na afinga ba mama ba tu bien na
non soki na dembela fali na dembela kana makambo ya zosala na moni fali na ba trophée na zo occasion ya kosalela ngo ba émission na moni fali azui tourner moko boye on eza ba occasion on na dembela mais bango atende ko na biso héritier za na actualité te bango bakoya kaka bazui micro bafingi mais non musique yango to me mango bongo te héritier wata azaga somo boye atanga ba classe na ye azalaki mwana mayele na Saint-Georges bomona ateke bino boya bofinga bato mais ye moko héritier kwa zo micro a déconner vie na ye asala rango bozo bebisa nde ba carrière na bino héritier carrière neza musique lobby tolala tolamuki bo héritier soit abengani bino boya ka soupe mbe na ngate siko bosi ko bebisa partout sima teke bino nde ba carrière na meza kata danger ngalelo bato mso balobaka ken piana finga papa chéri ken piana finga papa chéri mais non ngati la finga papa chéri te bato baloba bongo ngana pesa exemple na lobby papa chéri na minicho na musique azaneti Maradona un grand joueur na bi ba fali ba neti ba Messi na minicho to comparer jamais Messi na Maradona pour ça batie bango na championnat ba beta de Maradona mais la paix Maradona na seconde on se comprend donc la question est que finga muté là c'est que papa chéri ba sala makambo ya danger mais nalobi boye nazobange lokote naganya procès na parquet ya Gombe naganya procès na Kalamu badada ebetama bon nalobi boye calendrier oyo fali atournaki nango na 2018 ndeko na biso oyo bino botangaka soit déjà soki faire a repasse wana tozwi kaka depuis abanda musique ti lelo na 2019 tocalcule nombre ya baconcert abeta na mokili bomona calendrier ya falika ya une année ya 2018 wana eleki carrière ne mobimba depuis abanda so artiste et musicien bongo na osani na odembelaka na makambo oyo fali azosala fali abeti tournée ya Afrique mobimba ndeko na biso faire a repasser wana oyo bino bolobaka na Afrique abetaka Angola na Kenya esili ozo comprendre Angola na Kenya muke Brazza mais fallait abeti ba Malawi ba Sénégal ba Botswana ba Mali ba Guinée ba Cameroun papa quel nom de la fête moi de la fête ça dit non concert à dimanche na kikole ana vraiment la public yaki ils allaient jouer pendant match betama na stade mais c'est là na expliquer Léopard mais ça c'est quoi place concert ils allaient ce ba public yaki 5 fois que yo yaki na marché donc en tout cas fallait félicitations mais comme yo makambo eza vérité yo zo kola ngo petit na yo zo baby sa musala itopale o baby sa be amusi yo so mona depuis kingasani ti uta mon qualité place concert eza nzele eza plein parce que oye sanga siko wana kutu na bolo ba 10 fois que fanatique yaki na stade de Martyrs 5 fois kutu ba ba mona na café vraiment en tout cas, on a perçu. Quel mot de la fin, merci,